toujours un peu de témoignage concernant la fidélité à moi, pendant 10 ans, déjà présent, j'ai dit bonjour. Ouais, bonjour. Bon, il va. Oui, ça va. Santé, c'est bon? Ouais, tranquille. Tranquille. Tu veux comment on fait un tournage de quartier de l'île, c'est d'abord? Non, pas de problème. Et tu as une interview, nous, on a eu visité un mot pour nous, et puis sur 10 ans. Depuis la aussi biso, aussi ma fan que ça vérité. Non, à l'objet vérité à Coco Satin, on a bossé déjà trop, à bosser la Penenanga, le roi du rire, le phénomène l'a dit Soubé. Donc à bosser trop. Et en plus, fidélité, pourquoi? Moi, je suis liste boy déjà, les Touroubaga, les ballons ratés. Les ballons ratés pour nous, surtout soit dans la liste boy, à mon araneti, Azara na mamnaï. Pour list boy, n'engezawana, est un mouvement où il y a un star, où il y a un leader. Donc, ça dit au coup, tout le monde est leader dans le mouvement. Mesurer tam so comparé na oza acteur na kati ya list boy au monde a déjà eu tout acteur oza na kati ya list boy aza posé aza pepele makamtu normal. C'est secret dans les amis parce que bato belé nous le lui wana baza ba président mais ba faire na ba pezaka. Secret dans les amis. Secret nanga d'abord eza ko solola. Ozomona ko solola kota donc ça dit bactère nanga donc bactère artiste à l'aise donc kota artiste nanga à l'aise vous comprenez donc au moins lelo na ba faire ngonde tozo bosser ba comprendre elo muko ba comprendre que ba bikete biso ne to a un phénomène parce que phénomène makam na si ma phénomène to ça ba na biso to ko vivre nango to ko vous comprenez to ko damer toko bima place moko boye bato ba komona biso toko zala on comprend par rapport ya bato mususu o mona peut-être a ozela ka eta mususu Dimitri peut-être ya phénomène isobe ye moko ana no mutu moko bazo lukafi mais yesi ko otuna yo longwe pa ne ona longwe kuna po nazo mona clarté okete pas na biso bloc wa ezate donc ça dit mutu mususu pa ya o déranger nga président ta nenga ya boye Nathan a besoin de 100 balles, 200 balles, 50 balles. On a besoin de courage, on a pas déjà qu'il y a un zéla, on a besoin de 100 balles, 200 balles. Bon, ma président, on va faire une intervention qui fait la yo awa so kangaba na te yangwana bakina se retrouver mukimike te omoni affaire ya kokanga to kanga te ya ka sera compréhension ndenge bo kumbela na mamuna bino vous comprenez lelo pourquoi bamsu bakanga parce que ba artiste aza difficile koleka militaire vous comprenez donc monde art est monde très difficile koleka armée na armée bako pesa bino babina bino que donc règlement militaire et lobby boye au monde mbila ye moko ayebi déjà que abiso totambola na règlement militaire. Mais artiste soko yebisi ata article boy et lobby boy otangele article na tongo na 14h asa makamsusu ozo comprendre donc c'est très difficile yango moni bato bele ba na ba rigueur wana ya otamsusu apesa so boy te boy ozo moni mais air moko pe et comme nango faut ko libéraliser ba makamsusu parce que l'artiste va être compliqué à quoi préférer au PC rôle. So PC rôle té a comme le quoi bon négligé. So PC rôle mukolo o ya osala rôle na ye ya que préféré tam so akende tourner nzanzi. OK. On se comprend. Babiloko wana nyoso tout et ya kapé complication na wakati ya mouvement. Mouvement izo sala donc yo dans la pose ya mouvement et ya loko ya mwasi ya libala osakindumba. OK. Abima kasa yebsa mbali na ye. On se comprend. Donc babiloko moko ya marque wana. Mais à côté, ceux qui artistes il y a 4 mouvements. Ceux qui moi déplacement à président Nenza vous invité quelque part, on peut retourner ba tableau boyer on peut sala. Là aux monde attendait que vous allez bien encadrer. Vous comprenez? C'est ça. Ce que yango no moni biso bano yo to yokana na bango ndengwana yango to umela na. Thierry Mukwata asala kanini? Asala ka comment le tribunal.
ça a tourné dans le tribunal, a tourné à Ernest surtout à Lingi. Maintenant, na mona été na ba répétition ya Lisboy azangi to na ba tournage ya Lisboy azangi. Siko yebisanga mutu ndenga no pekisa inde. Que babi papa a reproché moi sa caméra au reproché. Soki na lingi na reproché mukwata elo moko aza un peu lokwanga. Donc ça dit aza calme makasi mais asilika moi avant. Oh vraiment ngamoko na remarquer na mona to ça dit asilika moi avant. Donc so va moni pena ki kambu CPL ici était directement pour remarquer qu'à CPL. Il est un peu comme moi mais aza pena ngana benga kaye mingi na nenga mouvement aza acteur mais en dehors ya mouvement aza petit frère ya palais. Aza petit frère ya palais parce que Thierry Mukwata biso to va na ye na commune moko quartier moko na batem moko nga na yebi bien na kokola na ye ya yebi nga bien nde na osala ba arme. Donc biso to vandi na veni ki ngunzi bango na ki nzenzengo ba veni mongo na ba Mike la Duchesse donc baza pena ba leki o ba otala biso na commune déjà yaki na makala. OK. Yaki na makala parce que y avait na batem mongo boye maman na nga sombaka lupango senga to ke novanda pas mère sikoyo. Vous comprenez? D'accord. Et après biso na biso tozako travailler opérette et pas à Takinga. OK. Alors Abina fait pas les cas qu'on a fait. Ouais, après biso na ba Thierry pe ba les kaka na ba Caneton et pas Takinga. Et puis après biso na Mukubi théâtre. Bango bakenda ko remplacer biso na Mukubi théâtre nazwa esiko ndeni nazwa tellement na yebaka e à partir ya fait maréchal sans société en Kofi. OK. Na vocal moko beta na bi moi les éléments il faut avoir un encadrement sur ko pene ya yemo le roi diri. Donc ça dit aza le quoi bateau yo o nga pena na tinda bateau na nga na bi aya uluka mouvement te keneti bato aya luka menga mona koda bato na pesi bango baka sabe na bi mama na kosite alobi ya solo na pesi bango baka sabe na bi boyi ba mwana bozwaye bokosa eka neti bozwaye na kakato bocha likolo boya na. Donc il y a un mouvement de mwana wana za quand même vérité mo il va lobi na so to kaseka kosi biso so vous peut moi ben loge par rapport à ça c'est vraiment na pesa ke ba bonne chance baza bano yo ozo mpana aza pena na comédie na kati na ye aza pena na ba comédie ya ba obiso ba lokolo biso to sana aza mwana moko oyo soki a comprendre ka eloko ya zo sala. Donc d'ailleurs déjà babeta masolo aza déjà Mukwata mais peut-être ba osala ba makambo biso tout ça parce que aza mwana moko très discipliné donc ça dit nana mona e pas soigné nanu na mona e pas ya bundite aza problématique te aza parmi ba éléments oyo na lo apena ke soki batu nyonso surtout na so na nzambe na nguya yo changer batu ebele na besoin pena na changer bango na comme ça ba Mukwata ba les gars tengen peut-être comme ça ba on ça va série na ko za ba di Mukwata mu boye na kata mu na za ata na ba 5 Peter Mukwata ne fois le kamwa tu na ata na moi de Mushando mais ya les gars les gars na peut-être na ba 10 micho susu donc oh bakokali na Mukwata on a rebelle on va problématique on to kita na babi wala maloba papa mokondi malgré les gars quelques salutations vraiment na pesi ba tutu ba mbote belé o ba landi moi intervention nga na pesi ya Philippe Ambani ba mbote belé donc na pesi James Mabia la Playboy Angeli na pesi parapolo ya malubadi on ba la mère Maya na pesi ba mbote belé masa na ngai Yves Pambani abosani ote ba saluta ba mbote belé pa ozali Didier Nzongo mokonzi ngaba yebi
Donc, la bosse a été Guy Basket. La pêche au bambou de belé. Bois trop, Jomata Masikini. Donc, bois est belé. Jomodango, Kikaspey, Nakacha Bella. Donc, boza trop. Batunanga bois trop, mais le coup, c'est une mission. C'est une mission à Moukwata. Donc, na vous déranger, on te prend ma banque à l'émission. L'émission. Moi, ça m'a José de London, Siga Bilele. Na bossa nioté. Donc, Kalamingité. Merci beaucoup, président. Mon numéro de contact, je numéro émission moi na mais il fallait il est pas dans la mode. Donc numéro nanga plus 243 89 55 99 440. Donc numéro nanga yango wana il occupe na donc plus 243 89 55 99 440. Voilà. Bosanité petit nanga Chris Das. Donc wana mwa nanga Chris Das Nzongo. Donc Bodé Nzongo lisusu. Donc et puis salaire kuminga yo libange yati. Merci beaucoup, c'était là le président le papa de Moukwata Oyo avec qui on a l'intervention concernant mon ex. Pendant que nous terminons pour sanité, il y a pendant que il y a maman Maluya Kwede Molé. La émission a mis sauté mais aujourd'hui on interroge Kwede Molé maye yo Kwede donc madame Kwede. Yedli azawa na za mamu konja kacha mouvement donc ça dit à déjà biso na réflexion. Kwede Molé maye yo yesusu donc ancienne ya kacha mouvement donc doyen ya kosana te. Donc yé peut-être donc ndenge zawana. Donc c'est bali na maboko nous. Oui. Na kati na biso asisi ba chiki na maboko nanga bali na maboko nanga ndenge zawana ata mkomo te atangisa ta libélé donc ça dit tanga zelo na mouvement. Merci papa. Papa boya raté. Aboya msalo système depuis là. Et aboya kate kwa ebike na travail bien. Ya plus na respectaka oya no bana ngai po président la dit aza papa. Bon bato balobaka basi théâtre babala raté et bakosala ndako bien te mais to moni a obali na maboka papa la dit non ça bon o balobaka bongo eza bango mutu na mutu aza na ndenge ye azobaka mpona ye soki ngonge ebeti obali na ye bon oyo akoboya na ye kobala wana etali ye ke basi théâtre babalaka te te na chaque groupe soki okei okuta bamarie bazali. C'est par là que nous terminons. Je suis pas à la mission aujourd'hui. Deuxième temps, je vous aime de gros bisous.